Voilà la team Mama Si Oye. Bonjour à tout le monde. Toyeka koloba mwa moke bandeko na nga bino mo bozomona mopa toujours actualité. Toujours force na force. Mon pa onde mokonzi ba okoka ete songa mbeli donc voilà babetaka likofi te bandeko na nga bino mo bozomona ana Pullman ezalaki ki wonsa ya kosakana te suka. Donc kuna musique ezalaki kuna bongo botala papa ya boye vraiment star na biso munene lokumu mboka bandeko na nga oyo balingi balongola biso ye succès na bato oyo alakisa succès ata bino moko comment se fait-il motema ki ya mabebo na biso ba congolais comment tokozala mabebo to bosa te la famille to za dimanche concert salamaki na buto vraiment ezalaki plein à craquer ezalaki plein bandeko na nga quel que soit ba problème o boya kotake bo sale stress mo pa vraiment azolakisa binoko aza stressé te aza na stress te même na mwasi na ye baza malamu donc mpona kolakisa bino ke aza kolongono santé kitoko po moto aza santé kitoko te abanda koreve ou bien kosala ba concert boya kokoka te bozomona aza mwa ba malaise mwa kolembalemba moko boye bozomona me mopa toujours en forme toujours kolongono donc nyonso wana bandeko na nga bosala mpona ye bo peut-être bobanda kostresse en tout cas bokoka eloko te botala mama si ndenge alataki la femme elati mama si totya kaka bajeme topartage bolaike boyemi nzambe na bopartage botala mama si na perike alataki mama na ngai perike mpenza naobi donc ozomona kiti yango mpe ya liboso oyo original kabelu bongo botala ndenge alati kitoko bandeko na nga botala elika nzambe elegance tala tai mama si abendi tai moni akiti likolo akiti mpenza asaleli tai mpo ayaki monene ayaki mpenza monene bato bazoloba boye mama si ayaki mpenza monene me botala vraimen abendi tai mpenza azoyeba vraimen nzembe elegance donc bilimo bomona elengi aza na susi te eloko boloba na bino ye se azwi libalaka ndenge ayembelaki bino nzembo botikelaki ye bofungolaki porte bino moko donc yakomi mpenza spécial mpona minute ovuma ye nde moto mpema bon yo na nsima ne ya kozala pe te mpe akozala te ye mpenza nakangi masolo mpo ye aza nyonso aza mbongo donc aza lokola or argent trésor nyonso ye mpo ye nde moto azopesa makambo na minute oyo ye moto azosala mpo mopa azala vraiment kitoko en forme mopa sans stress donc ntango otala boya kofunga kolamuka boye bazali botala plein na kati ya Pullman nayebisa bino concert wana mikonzi kuna bato mbongo na bato bazanga mbongo biso nyonso nwanikina ezalaki nde suka na kitokosi mopa mpenza bozomona mwinda 100% kande moko akomi mwinda 100% balobi mwinda ekobetama biso tozovandaka bo tozosalaka boka nde tozoloba mwinda ezobetama partout dans le monde partout mwinda ezobetama donc pesanga mbongo nde makambo yo mobali ozolinga mwasi pesanga mbongo mbongo eza te moye te pesanga mbongo balobi mbongo ezokende na bolingo makambo eza solo te o te kopesanga mbongo te boye mobali bakabaka te non mobali pesa mwasi mbongo donc oyo mpe akofia yembeli donc mingi donc fo mbongo fo kosala bolingo na mbongo bageste na mbongo ozosala mpe makambo na mbongo po toyebi mibali ebele balingaka kokangakanga maboko soki akelinga mwasi azwi maboko akangi mwasi alambelaka ye alesaka ye me basurprise te me bakado eza te pesanga mbongo bandeko sikoyo pesanga mbongo makambo eza kaka olambelaka mobali yo mwasi omonaka mpasi opesaka mobali mbongo osalaka nyonso non pesanga mbongo donc ata na afrike kuna mobali olingi mobali loba na tini lopo basi bakoma ye basi balingi kopesa mbongo komi kaka pesanga mbongo pesanga mbongo makambo eza done ya te ya mwasi bibisa miso zibula meso mwasi yo kabelaka mobali mbongo tala mamasi mobali asalaka ye apesaki mbongo basala mpe mbongo ensemble ye moko mpe azolia yango mpenza
mon gars, hein, tout ça qui n'est pas dernier de tout ça, ça va 3000. Ah, bah, musicien, bah, zoyemba, zo mon appelle quartier latin en forme. En forme, madame, zo mon kitoko ande wana ba donc ba danseuse ba lati bango nyonso harmonie balataki ba kitoko bango nyonso noir blanc presque ba noir non boy ezalaki na kati côté mosusu ba musicien nde balataki rouge donc na kati ya salle ya Pullman nayebisa bino plein craqué bato ebele bazalaki na kati bandeko na nga kitoko kofi vraiment donc sans stress bandeko na nga mopau kitoko bongo fi bomona mopau azobeta arche ntango azokɔta na entrée ezalaki suka propre ndenge wana kitoko mopau mokonzi baki oyo te suki na yango na tiango mpe na scène donc peut-être kotikala bamodele na ye ya scène donc biloko bozomona atiaki motuni ekotola aza na somo nango te lingi koloba te o te alataki biloko babantu akoloba alati ye moko ayebi na kolata ye na kolongola epi alati original ya chape donc ya periko batie wana vraimen kitoko mopao mokonzi akotika tante bongo tala arche bongo tala oyo alatiaki na makolo suliana alati na makolo nayebisa bino eza talonto tata na ngai mopao azopesa bapapa elenge mopao azosisa bapapa kikoko bapapa baza na 67 ans donc baza su na somo te oyo okoma na 67 ans comme 68 ans 70 ans mopao toujours azorejeunir mopao azozonga mpenza na temps na ta donc mopao azopesa elengi donc mwinda ne mwinda lumière ekota balobi il faut lumière mpenza bosusu mokakwa bisengo na bisengo balobi Kinshasa kiese yaya balobi Kinshasa kiese mama na ngai bazoduma se koduma mopaa kuta aza kuna te songa nzela asi alakisa bino nzela donc botika ye kimia botika ye mpenza vivre asala makambo na ye asala makambo na mama si bayekola banzembo na bango donc bayembela tosepela c'est la vie quoi vie eza bongo elingi koloba te bobana kokotaka na vie nde bobana kofingaka mwasi ne mama si ozomona ye kingo natikaka yango vide alati ma kitoko atiki kingo ne vide alatika biloko matoi bois noir maquillage moko ya mokie donc aza motu te o soki bandenge nini na mike mama si mwasi ya simple boye nzambe na ngai aza mpenza na bakalite nyonso vraiment mama si omela toza wana mpona yo mama si toza wana mpona yo bato moko te oyo bakoya basala soki bameki biso tokoya lati mama si ezali voilà donc yotielaka biso kaka bavideo yo bwakelaka biso biloko ya moto yo nde batela biso mopao vraiment lobaka papa kokanisa kuna te tika kotalatala nga nazali awa otika kotalatala nga nazali awa mama si na biso soki yo te bandeko nani mopao amikangelaki deja ntongo na ye amikangelaki kikoko na ye salobi oyo mpenza atalaka nde abando batela yo abombaki yo mpenza ndenge barabe babombaka bafiance na bango aza nano moke abombi eti akokoka makambo nyonso nde azwi ye abandi siko makambo eza lokola yo mama si ka mwasi mopao aliaka vrai bord mwasi donc blake te moi te siko akangi masolo okoka susu te bato ya mitambo bato botyelaka mopao motema ote tokanga ye akolabisa biso akolabisa bino lisusu te mopao sa suki na bamama si biloko ya moto moko biloko ya moto moko donc talaka mwinda 100% mopao mokonzi chemise te mopao pesanga mbongo mopao pesanga mbongo pesanga mbongo boni boye ko yo balo lingi kaka kijigolo pesanga mbongo pesanga lar mwinda tala walati or na se mopao alati sule batia talon or bino boloba nini bokoloba nini pa mopao bino bokomeka bokoka te
ata ba 70 visa na bino wana oyo bokende bokoka mopao te mopasi asala yango kala lenge ntongo bino bosutikela yango lelo mopa asala yango ntongo donc bino boza bapeti kibudi kwa balobi moto alakisaka o nzela kokeba kobakele mabele te boyebi lobi te nganga ta alakisi mwana ndenge nganga yebaka abombelaka esekele mopa mokonzi mwinda bayaya mwinda ezalaki likambo na salon pulma ezalaki likambo tala bato tala plein tala musicien tala kuna nde balati mama mwinda to partage to like biso ka abotya ba commentaire ebele concert elekaki kitoko bandeko nanga tokose yoka biso kaka boye tokena okabokoka biso te biso awa keselakese opa bazosepela biso nyonso pipaka mwini biso ka awa bien na bien bon dimanche talaka lelo journal dimanche tokutani na pokwa mpenza ya pokwa tokutani na ba 20h tokutani na ba 20h 21h lelo voilà